Bonjour, bonjour à tous les Abakouk. Merci, je suis de retour. Je suis là avec vous. On va serrer nos ceintures. Car, Maramba bien kitoko ya propre ya soin et lisusu. Je suis revenu aujourd'hui parler un peu parce que je suis devenue cette fille à abattre sur Internet. Vraiment, réellement, c'est pourquoi. Je reçois tout le temps de menaces bizarres, de gens qui se mettent ensemble pour vouloir me dénigrer, me faire disparaître du net parce que ndingi ça aussi sanga. Tout ça là pourquoi? Ngana kamora que ce qui mutu aye na makambo ya bien. Na sabino za suivre les guides na bino bolingo ndimate. Na suivre les guides na bino ya ndenga solo. Et je vous dis, on est toujours là. Que Dieu nous prête vie, que Dieu nous garde. On a encore de choses à vous montrer, encore cette année. O Borolanda, quand vous mettez na Rolanda wana. Nenge bozwaka, bo imiter, bo linga bosa neti ke bino mbobimisa ki pendant que boyebi ke bozo imiter. Boko imiter na bolembite. Boko na sabino vous allez baver, vous allez souffrir. On a encore la na lo barabongo et ça la nanu. Yabiso bongo continue de tourner. So yabino e tourner te kala, c'est vous qui voyez. Posi e kala na mafinga botele makawana. Mitema mabe na bino ezo futa na ngote ya. Bifinga finga bobanda depuis banena bane ezo futa te. Boke pe pembeni ba musicien pembeni ya ba tango wana pe mena omona kaka impact ntinan kwani. Nde pe sabino sko fièvre. Bolingi ba neso baza lokwa bino. Vous allez insulter, ça va rien changer. Vous allez faire les complots. Yesunde mopanga pe makasi na biso. Nazongina na ya kotuna nanu. Ngana oyeba te. Eza na moment mususu etinda ngana kanisa bien na loba. Fallait à félicitations. Faut bengana ba travailleurs au soi-disant entre guillemets ba kutu ba travailleurs te ba flatteurs au bazo entouré F victime. Parce que d'abord ils sont sans vergogne, ils sont sans intelligence. Et en plus de tout, par-dessus tout baza ba impoli comme pas permis. Bino na vie na yo kutu kokeneka gombeza ki spécial pona yo. Mais mutumo bazu apesi bino ba visa ti bokei, boya na audace na courage ya ko manquer moi si na respect. Mutu nyonso azo manquer moi si ya fali respect, c'est que ye akoko apesa ka fali respecter. Eza flatterie akosaka. Eza hypocrisie. Pour nga na supposer ceux qui na respectera papa moko na respecter pe maman wana. Bazo bengana bino bisika boke sala parce que bozo memaka ka séparation, division na ko finga. Tout ce que vous savez emmener na bisika nyonso ezali organiser za yango wana. Des gens qui sont pas professionnels. Oyebi soko koti na musala moko boye ba bengi yo na entreprise moko boye ba ambaza na besoin ya promotion. Il faut leur prouver à quel niveau ko yeba ko sala promotion. Il faut leur prouver jusqu'à quel niveau aux a la capacité à marketing managérial. Ce qui te ça sert pas, ça se dit pas, ça se voit. Il faut mona na misu, il faut to mona yango. Yango bazo benga naka bino bisika bozo kenda ka po boyebi eloko te. Siko pona bato ba yebi e sala bino motema pasi. Nana bafana aza libre, vana zonga na marketing, to zana wana. Nana bafana a libre opona nani ya sepeli ne comme comédien. Comme comédienne, Aza tellement libre, peu importe comment il est, Aza la paix artiste, musicien. Aza libre ya kolinga muto ya lingi. Motema bolingo ki pa ate ko ke linga muto so yo ko kanisa te, mais evandi wana yo pozo ndima te moza wana. Siko mona mwasi ya batu le fait ko ndima bo keiti, bo ke lobisa Chantal Bomolo lo baba so biso te muto tindaki. Tango abina ba nzembo na biso mutotinda te to sala ba faux compte ya ndenge nini. Et ande problème ya bongo, problème mutu. Boko ko concevoir te boko ko ndima te boko ko accepter ba réalité te. La réalité elle est là, c'est comme ça. Alingi mutu point barre. Ce qui est choqué bino et tali bino on a que faire de ça. Bino ne mu boko souffrir nango, nous on continue à vivre, nous on continue la vie. Po vie ya bongo. Siko yo liko nango sa ndeni. Donc bozo kende ka do mite omoni nzambe na lisepela na nkolo.
donc bato bakokanga banzela awa yesu aofongola na ndenge na ye bato bakangi koto bavandeli kombo na ngai na degré ke ezanga bango kaka baya na tv nde baya nzambe abimisa bango oyebi na bouja bato mitu na ye comprendre ngo bato babanda koloba ke kaboche na bango wana ezalaki na moi farci de dates. L'intelligence c'est pas retenir de trucs et le réciter. Ce n'est pas le fait de retenir certaines dates et puis venir nous dire ça. Non, certains mots des gens ou bien utiliser des gros mots, c'est parce que tu sais pas être intelligent comme ça. Il faut que tu nous prouves à quel niveau tu as la capacité de faire autrement les choses. Oh, bah tu sur ça à chaque jour. Nous on est intelligent parce que quand on est intelligent, on peut prendre une situation simple. Aussi, bah, tout le temps, bah, mon indengo développé, en gros, tu vas dire, ah, mais oui, parce que moi, je n'arrivais pas à réfléchir sur ce point. Boye. Wandoko maïle. Mais l'intelligence, c'est pas employer de gros mots. Non, pas du tout. On connaît ça, comment ça se fait. On connaît d'ailleurs des bouffons qui passent à la télévision pour venir, on dit, bah, rassembler, bah, mots, bah, répéter la rabango, bah, répéter la nandaku, et puis il vient te dire qu'il est intelligent. C'est pas ça l'intelligence. Il y a des gens qui te parlent français qui sont bêtes, très bêtes même à l'école, sur OK, il y a des gens qui prennent des mots, qui ramassent des mots par-ci par-là, ils le rassemblent et ils viennent pour faire le gros dos et ainsi de suite. Pendant que s'il faudrait réfléchir en tant que des personnes qui réfléchissent dans le français, il faut aller assister dans des débats. Bah débat, penso sentir que mi toi bah tu es bête na tac 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 tac. Il faut ça la peine à moutou autant au banda autant na classe, il faut bah recruter parmi bah génie en herbe. Vous comprenez? Bah concours il y a école. Contre l'école Moussous, Bazubino. Nous, on est passé par là. Donc, vous avez une élite, il y a école. Si vous avez l'école, il y a une école Moussous, Bazubino, Bazubino, na mayele, na on le na robina, na kosala défilé, ça c'est autre chose. Na ba jeu de mots, na ba jeu il y a texte, il y a dicté, bongo. C'est ça l'intelligence. L'intelligence, ce n'est pas tant que ça sketch na école, yo eke sala, deux ans mayele. Non. Wana olingi ki ba mona yo. C'est ça. Donc, revenez un peu sur vous-même. Essayez de réfléchir comme des humains. Vous allez vous-même comprendre que ce mutaleki et swaka. Nde yango ba but ya ba réunion na bino nyonso. Yango na nde but ya ko luka ko nuire ba biso yo. Pas nde yango wana. Parce que quand on est arrivé là, vous étiez là. Quand on est arrivé là, vous avez senti ce qu'on a amené. Et cela a bougé les choses. Parce que il faut natika batras. Logo la silabissal, il faut natika batras. Logo la mam, il faut natika batras. Na domaine nanga faut natika batras. Domaine nyo so na koleke, sika nyo so na koleka natika na bon na kotika batras yaya. Mutako sote. Pona yaka biyela te. So on peut na reculer bongo, bo quand na obanga ba réunion na bino. Bo quand na obanga le fait ba combo na bino. Non. Je réfléchis. Tozo préparer ba makambu, tozo la makambu tozo préparer ya kitoko. Oh il faut te frapper. Po fo bo so bo so ndindi, po to bo so ndindi ya degré mususu, miso ba obidi mbika. Miso ba lo basute. Bo ela ba biso ka procédure moko ba fingeli batu et puis c'est fini. Nous, on vous a dit qu'on va venir faire notre promotion sans pour autant insulter qui que ce soit. Et on garde la ligne, on ne va pas insulter. S'il y a une vérité à dire, on va dire la vérité. Dire la vérité et insulter, c'est deux choses différentes. Ça, il ne faut pas mélanger. Bobungangote. Boye, la marketing. Vous pouvez être populaire dans ma finga, mais ce n'est pas ça faire le marketing d'une personne. Vendre un produit, ce n'est pas comme ça que ça se fait. Oyewana obaliko dénigrer batu. Non, ne dénigre pas. Parle-nous de la capacité de savoir-faire de ton produit. Yamone te wana ngo besoin. Savoir-faire na bino eza na niveau nini, yamone yela biso. Mais bino se bovani na plateau. Oh soso. Oh kutu za kizengi. Ndengeni, comment vous faites pour faire des histoires comme ça? Voilà pourquoi ba moni bino ke muto azo landama. Toke le contacter pour na ko sa publicité produit na biso mais muto na ko sa 6 mois ta kimi. Parce que vous n'avez rien à donner. On peut avoir moins d'abonnés que vous.
Mais ma comme ça l'impact dans ça tellement ma qu'il y a des témoignages. Ezawana, il y a des témoignages là. Même yo mo repesi ofana kananda ko yebi ke fi wana capacité wana ezelo ko mususu mais lelo font la mumbanga na yo ozo se permettre de dire que non bokena ko luka ba abonné ti na banzela pour na monter. Mais faut être malade pour ne pas comprendre ces histoires là. Une personne intelligente ne réfléchit pas comme ça. Mutu aza mayele ayebi ko réfléchir que soki kutu marsavuko e salama avanga na bima na mokili. Ce qui coûte avant, ce qui maman a dit, c'est un mokili. Si les gens qui t'ont marché, et juifs lance voix et tché, et ils ont dit que t'es comme monganga. Monganga la kuta. Na mokili. Coca-Cola, si les gens sont la pub. Si l'anda salate. Toto sale la eba pub te. Toto qui te la na marché te. Bolobi ke marché ko qui na marché la toke luka ba abonné. Ya bino alanda kanga yuana. Asala ondeni. Asala 3 jours. Akokata 3 fois. Si akata na nzelati. Akokata 3 fois parce que à court d'idée. Idée eza yete alinga copier. Tanga na telemi pas telemi na lobaki na vanda na tala iso ko sala basaini. Elo te à court d'idée. Kolo elo kwa zala akotika la ka kolo elo koti muko yeso ko ya. Po zala bongo. Soko moni mutu azu idée na yo a fignola ngo alambi yango c'est que c'est une personne très intelligente. Très intelligente. Mais vous n'avez pas encore cette capacité. On va bengana kabino na bisika bo kendaka so disant que ne salaka marketing. Faut pas bengana bino lisusu bien. Vous ne connaissez rien du tout de ça. Boyana tangi sakabino. Bo fanda kana sakabino bongo na bino zakana cage ko bima lelo te. 2045 na ko mo ko libérer bino ta soki pena les soins cotiso na ekotité. Na oye la bino na biso dans quelques mois bo na mambo vivre tout. Il y aura des gens qui vont mourir debout. Alors t'as la pena lobby boyende sentiment na ba bilo musu boya ko sala po ba tu baso le comble avec les Congolais c'est ça pour Congolais alingaka aza muta ba sentiment makasi Congolais aza pena muta ba sentiment muta fingi nana akumisi fali a dénigrer nana bilo bo sepela na te mutu o alingi fali faut alinga nana faut respecter nana muta o sala te ka alingi fali ba alinga mwasi na ete na ndenge ni wana projet ni ba linga pa fali ba olinga pe bino pete mutu o alingi mutu faut respecter moi si na bana nae point barre wa ko sala ngote a o mériter te expliquer nga na koza na master nga alinga mobali na nga ite e ko sala matin so na moi mo master nga il faut alinga mobali na nga so na ba fan na nga faut balinga mobali na nga balingi mobali na nga autant wa respecter nga autant faut respecter mobali na nga po etambola ka bongo mokili etambola ka bongo échanger te bako benga na bino lisusu parce que na sabi bino que capacité managériale o eza awa il faut bonga ma poso bonga mité oko piquer crise oko kate na c'est trop fort on vient avec des nouvelles choses et qu'on déstabiliser bino quand ndenge dans déstabiliser bino wana boko eza sous déstabiliser lisusu plus na kata bino katikati na ba descente na sur terrain et kabola bino bosila mayele na kata bino katikati na photo ya promotion ya sila na sima nanga. Je sais, vous, bozawana boyebi, na ba audio ya ba maman ou ba banda obenganga. Au début, quand j'ai commencé, Mira, on te connaît pas dans ces histoires. Tike loko wana, magamwana te, oyo sambela kana. Ko sambele pe kisinga ite na sepela na mwana mboka. Ko sambele pe kisinga ite na sepela na mwana mboka na kumisa na sepela na musala kitoko azo sala. C'est de la reconnaissance. C'est tout. Ce n'est pas que je le loue, mais nous devons reconnaître ma valeur naïe, ma savoir-faire, ma œuvre naïe. Savoir-faire, ne faut na bête en oli solo mo kilimbe yo kayang. Pose la bon. Siko yo pena nyongo awana. Yebisa nga skelo oni yo kata bato en deux. Et ate. À part bilobela, na ko dénigrer na ofinga bato. Yango lo yo sala. Siko comprendre que au-delà de ça, il y a des choses à faire, hein. Si vous savez, on dit que vous avez un terrain, na nini, pour que négocier un abonné. Est-ce que vous avez un problème dans la tête? C'est que c'est un bien. C'est quelque part, tant Marsavko qui est dans le terrain, il y a qui Marsavko. Il y a un fali kutalinga beta stade a zotelinga na kishasa mobimba ko sala banini tes capacités managériales il y a problème na c'est bien que et au moins niveau ma capacité de réfléchir on a et l'équipe tellement licolo que ba tellement trop bas que il y a un problème il y a on faut pas bengana kabino kabisika bokenda kuna bazo kabino bakanisi ke boyebi musala boyebite mukolo bako yara na pa na biso wana ndemo ko ba comprendre musani to sala bango
Et puis je suis sûre et certaine que jamais on aura le même cachet. Jamais. Parce que tant que on a qui n'ingwa liboso ya mi balé, on va comprendre que t'es pardon. Yo fele que tu yora n'engue kabola mokili. Ya mo fele. On a ça une volonté nanga. Na sepeli na sala ngopo na sila. Au senti ne bouger bino. Au monde mutu na bino talami. Na tali bino mutu pe na fongoli ba bongo na bino na tali eloti. La capacité managériale, vous en avez besoin nango aucune. Yango ne dépassé bino pour aller dire que non, n'engezana bo kita na terrain pour que lukabat. O meba kita rapena na terrain pour que lukabat. Bralima kuta osa la publicité na Kinshasa yo atie ba nini ba voiture wana ba tiaka na ba camion na ba musique ebeta et tout ça ba Fricel ba Vodacom ba Artel ba sala ngo ba kita na terrain. Marketing de proximité. Bah ok ko faire ko pesa batu ba sim batu ba sala ba zong sabo yango na abonnement na biso to sala pour na sila bino lelo bombo linga bo minga bo dénigrer pendant que kizengi koza kizengi ya passe koza zoba nzamba yimbisa pardon Seigneur pardonne-moi. Il faut être instruit. Batu ebele ba kenda classe mais batanga kité. Abana ko assister na cours matanga kité. Il faut otanga, c'est important. Vous avez seka technique obi combien de cop nazo likolo kaka ya faire wana. Photo ngo yango nazongisi yango. Obi ben ezala kala sima na photo na tile pona ozongisa ngo kala mingi te na ba roll up na biloko yanyo. C'est ça. Stratégie mususu ya sikezo ya. Boza calme. Na kotala bino mituti 2045. Tembeate. Soyez là, vous allez voir, vous allez vivre les choses en live. Donc, tant que vous avez un peu fongola, pour nous, quand vous dénigrez mon tout, vous pouvez faire ça, c'est parce que vous manquez d'arguments. C'est parce que vous manquez quoi faire. Man, on a tout nara, muto bolobela, tout ça peine sérieux. Ngana dinga ko marché mon pour na ofingate na on loba peine sérieux. Ngaso na zara belle vue. Et na batebele balobela fona benga na bango. Batebele balobela nga fona benga na bango peine na bité botika na lingi souté. Po baloba nini? Basala nini? Bateka ka produit na hotel. Bateka ka yote comme produit. Bateka ka le quoi produit te. Bazwa ka yende nani na bango babenga nani? Source d'eau vive na bango. So wana mpia kana ya 50 francs aya bandi ko finga. Abandi ko finga. Azui 45 minutes ya ko finga 5 minutes ka film na biso kombo dango nini oyo asuki na yewana. Dego bilongo na dizala na hapa ngote. Mais côté ne se cliquer au kuta ka ata par hasard nde to sapaka bongo kuta ma finga du début jusqu'à la fin ba finga. Si kon nini ba ko concentrer ya ko kanisa makambo bien pour na ko salela yo. Après, des gens comme ça vont venir me dire, oh, Ningezana, il y a un moment que le Kababoneti n'a marché. Mais il faut être fou, il faut être folle, il faut être malade pour dire ça. Parce que Ningezana, Bakenda Kapenda, Lukapenda, clientèle, marché, abonné, Nandela. Oui. Espona atika comme abonné, il faut la convaincre na ba contenu na bino. Boyebi ko tekate. Vendez votre produit. Vous ne savez pas vendre votre produit. Boya bosengata, cours moko accéléré à une semaine. Bo pesika 200 natang sibino management, natang sibino marketing. Bo mona ke bo changer manière de faire na bino. Nde bo sala kana eza manière le plus sale du monde. Ya rolobela mutu. Et ça la maté na management na marketing ezala raté méthode na bino bo sala kana ezala raté ezako teka ezako détruire nde mutu na bino. Est-ce que vous ne voyez pas que au fur et à mesure que bo utiliser méthode na bino wana ya kofinga wana produit na bino la mata. Na peut-être on benga pika produit mutu na bino la mata azoke neka ko régresser ka est-ce que vous même tout na te que ba capacité na bino nyonso bo sangani bo ko maka ebele mais bo ko mate. Après, vous avez critiqué méthode nabiso. Vous avez critiqué pena méthode et pena rokita na terrain. Mais ceux qui montrent à ça marketing, vous avez dit que ah tala biso to sala ka boy na TV. Tala ba wana kuna ba kitaki ba ke luka ba abonné kuna ozo seka. Mutana ko gifler yo. Et quand ça teste ka manko pe ko sala wana musala mo ba pesa pour ça la mutu publicité. Ce n'est pas le fait d'avoir un compte qui a peut-être plus d'abonnés que nous. Ndo yebi musala. Parce que quand on la consommera na biloko mususu penda ka bi consommer la consommer pour na nenga solo penda so penda ka zaira penda nga penda na batu mususu penda abanda kitina nenga CDC 20 ans azora nenga te comme abonné
nga soki nazali mutu lelo so na bina employé batu pona pub na ngai pona kombo na pona ko vendre nga namoni te mutu namoni te kuna namoni te ata moko namoni te. Donnons-nous les arguments. Ne soyez pas à court d'arguments. Donnons-nous les arguments solides et bien. Ton produit doit avoir les œuvres qui te permettent de parler, des œuvres qui te permettront de lui défendre. Sur Azan Angoto, défendre trophée nini. 2023, nous sommes l'équipe bongo, comme il va filmer belé, bonio, quoi, minzote, et qui passe. Mais après, vous dépensez plus que vous. Oui, mais tout le monde se base à la gare. N'ayez pas tant de moko azalara. Yé akoyera chaque semaine. So va pese fond. Ateki akoyi. Bazong se so ateki akoyi. Finalement à la fin akoma ki so akoyi po bato ba yebate. Akezo mbongo na makamsu akoti sengo wana ka bongo. Akezo mbongo na makamsu akoti sengo wana ka bongo. Oh. O mo ateki yende mutomi kosa. Ti à la fin akoma ki na ba niongo bisika na bisika po anini. Mbongo weza ki makamsu so komo chanka po bato ba mona ke mese za wana. Meloko ya sute ya pe ndenge moko na bino bokoma koma ba filme ngo bokoma koma bozo ya kokota na ba mbongo ya ba capital. Il faut kokoma film et impacter et kende et fongola ba porte et ke musika. C'est comme ça. On ne peut pas commencer à écrire un film pour écrire seulement. Okoma ka bikomela yaya bakoma bikomela te nani andimi mokili nini ndimi makambo sala ozo sopaka ti wapi ya yo ya okufa yo piquer crise pamba na surménage yo sa surménage bongo kangami yo yango mo bato ba sala ba AVC repos ezate azo koma kaka bato ba mona kaka okoma kaka pa ba kumisa ke yazaki na 75 te biso to ki mamba bongo te biso to ki mamba en calculant ce que nous sommes en train de faire. Yango mo la même méthode de marketing na biso fait différent de vous. Il faut voir un plateau pour finir. Biso to kita sur terrain, to zone dimisisa batu que y a un produit qui existe tala boy. Ah na yebi tala ba iPhone yango. Tala yango. S'abonner, kende tala yango et consultant ke kuno ka pa bengi. Mama ba film on ki to pour ça o kate zate penza. O ba film pe ça ba leçon boy. Les témoignages sont là. Maba les obonga. Batu bazo se réconcilier. Mibali ba comprendre ba sala basi ba comprendre mabe ba sala mibali likolo ba film SB maîtrise de soi ba sentir suka na roya ko beta lisolo na lobi pona maîtrise de soi te na oya na zongit na ye bokante na kufi na lalaki na ye. Donc arrêtez vos bêtises là que vous dites là, ce qui ndengeni. Boke tanga marketing, boke tanga management. Nde boye ba comprendre. To po tanga ki me boye ba ka comprendre courte. La capacité de comprendre. Obi mona musu ko tanga classe botangi nzela moko eloko moko. Bo sali pena technologie na deuxième. Botangi eloko moko, yo ke aux yeux idée wana théorie wana osali pratique obimisi eloko batangi sibino. Mais musu asuki ka na otanga kaka na interrogation asuki ka wana ne place to komi maram to tangi na classe to bimisa mayele na biso. Allez apprendre à être intelligent. Ne parlez pas pour parler. Po bato ba koti moi 100 moi 200 et puis si on dit comme loba bilobela oye bate makamuni ozoloba et puis yeba ke bato ozolobela ba bato mi tout fonctionner po ba tamba ozong so bi masko bête. Ne mabe makasi. En attendant, abonnez-vous, partagez, commentez, likez. Je reviendrai. À très bientôt. Bye.